Monsieur Kabila lakisi biso ndenge ali na Assemblée nationale na maboko ya ye. Ndenge moko a confisqué démocratie seni ekoma parmi ba parti politique ya majorité bonanga saka oka bokonza Kabila elobi yango nanga kosala. Mais lokwa Kabila nika kosala makambo na nko ayoka moto te. Pona ko intimider population babio te azo milengela pona guerre Kabila ali na armée te parce que Kabila Kagame égale moto moko mama Tatiana. Ona ko ekoloba yango wana. Ozui moto lokwa tango fort. Oyo akoma Sénégal grâce ya motonga benga ennemi ya démocratie na komba Zaria Subewa po ba congolais ba mona kaite na moma mapona miyabi makaka concertation dialogue okomona Zaria Subewa seku soke komi makamba in alimwe yeba yango bato bapesi bango mission yango wana ya ligue bokonza Kabila nge intimider ba congolais ayebisa biso ke momo to komi mena koyebisa bango bakokoka te armée moko te et l'équipe population na makasi na yebisa kyo deja maponami nazolota yango te na Congo. Kabila oya elengeli Kabila lengeli maponami te mais monsieur Kabila lengeli nde kao na Congo. Ensemble na nani na monsieur Nanga. Kabila alobi ayoka nyonso na matoyo ya ye mais soko lobele makambo etali maponami ya li lokolo fingie. Na bino bandeko balandi ya Congo Millennium na yebi ke bozai penza ebele oboso bwa etando ya bino kolanda émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo oyo tozali na esengo ya koyamba lisusu moko bayo penza ba meseni mingi kolobela matali politique na République démocratique du Congo na kombo ya mwana mboka Serge Kindomba oyo pe azali pe candidat kala mingi te bokoyoka maenini alingi amemela biso kasi lelo penza tosepeli nde plus po na to yamba ye po to solola l'actualité politique ezali tellement ebele botikala kaka branché po na bolanda tokolobela maenini mazali kolekana awa na ville province ya Kinshasa. Mbote na yo mwana mboka Serge Kindomba. Mbote mama Tatiana. Serge Kindomba tolobela nanu penza likambo ezali kotia mwa moto penza na bayi diaspora ezali likambo ya 3e congrès oyo ezalaki organisé epai ya bandeko na biso ya MLC kasi bato mingi penza bakoti mwa nungu na likambo yango koloba te MLC est-ce bango pe tokosutuka te ke baza penza côté ya majorité présidentielle toboni tope totuna yo analyse nini yo sali par rapport ya 3e congrès wana ndenge elekaneli. On kweko biso mama Tatiana na lobaki yango ali échec. Oyebi lelo na Congo ba politiciens congolais batika kofinga biso peuple. Kolakisa biso mokile mona kende to ka peuple moko sans conscience. Ya komona congrès ya parti lokwa MLC. Kosangana na moto ba congolais babenga kema Kofi Mandomba Madina komba Sadare. Na kati na compte ya congrès MLC na arrogance ya koyebisa tango apandili abimi libanda bapandisa ngo batunie alobi ki azui ordre uti pa autorité morale na ye andimi aya ko répondre na invitation eloko ekaboli biso na ba IPPRD alinini MLC ali na besoin ya alternance PPRD alingi yango talingi ayoka nyonso na matoi na ye mais soka yoki makambo etali maponami bango bayina yango Sadare ali nani ali moko abato azotambola kake Kabila efo bapesa ye 3e mandat bino boko bengisa moto abongo na congrès bino boko bengisa moto lokwa atuntu maintenant na kweko ebisa bayimbo ke fo koyeba biso kamwa kite ndenge nayoki na ba information na ali nango que mission MLC alaki babengisa bango po baluka ba libérer passeport ya sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Pression fallait kocha yango wana po baki na nza mosusu te bataki ke bato yo soki bobi bokoma lokwa ba opposant radical lokwa Martin Fayulu ou bien lokwa Félix Tshisekedi tokozana na chance te akozwa mokanda wana passeport il faut koluka kondima ndenge basaka bango yebi na dialogue awa tango babengaka bango balobi te bacha sensa MLC bimaki aye kondima be avant na pesa mokolo to yangai il faut moto azali na ebonga ya seni wana kombo na nini faut kokwaisa yango yo monite kalamba depuis DPS ekambami na kilo ya peuple congolais Félix Tshisekedi asengi
kino lelo yo bango balingi teke kalamba longwa nyonso wana ni balingi ba faire agenouer Félix Tshisekedi tango akofuka masoka ndimi mokoloto na mikando ya bango nde asaini na le babike kalamba mena bima ndenge mo basaki na MLC po babimisa mwaso alaki bazwa moto bazobenga eliswa fidèle babala bakotisa na kati ya seni wana. Donc biso ekamusaki biso te mais on a koyi koloba quand même na koyebisa ba Congolo bali libanda ba tenir bango rigueur te. Nous sommes en politique, toi ba adversaire, toi li ennemi te. Bango bali ennemi ya peuple congolais lokwa batu lokwa ba sadare, mais bali ennemi ya biso te. Makambo ya bango soke leki na TV, moto asaka analyse politique, moto abundelaka komba ya Congo et ali parmi belemo tozwaka. Ya makambo to aka koloba liboso ya peuple congolais po bayoka makanisi nini ya mabe o ebombami na mitema ya bato bapomoni mboko na nzela ya kaniaka na nzela ya makambo nyonso ya mabe na nzela ya bagere to na koyi koloba yango wana. Merci beaucoup mwana mboka Serge Kindomba tolobela pe sika penza likambo oyo esalaki moto mingi oyo tokoyoka kati retour en temps utile du général John Numbi tandis que tozana bamasolo oyo ya bashebe ya ti lelo tokomona te tokomi wapi bagénéraux penza bamatisi bango. Est-ce que toyebi ntango tokomonaka tango fort toyebi te bango nyonso wana bazali na bamosolo na bango bato mosusu basengelaki te kotia bango na esika wana kaka bango nde surtout penza po likambo penza ezobeta mwa mitema penza pe mingi ya bayi peuple congolais ezali likambo ya retour ya John Numbi. Mama eyaga ya John Numbi te tango oyo tangi moto nga bengaka le général multimillionnaire na kombo tango fort ozwi lisu général milliardaire Jean-François Olenga o ye na ebite na Kabila baka na COP nino bango mibaye basaka bapesaka yo be ba fonction yo ezo permettre ye akomaka de plus en plus général le plus multimillionnaire ya Congo awa eloko se biso passe ya linini Monsieur Kabila lakisi biso ndenge ali na Assemblée nationale na maboko ya ye ndenge moko a confisqué démocratie seni ekoma parmi ba parti politique ya majorité bonanga saka oka bokonza Kabila elobi yango nanga kosala ndenge moko tomonaki mikolo eleki awa na cour constitutionnelle Kabila atie bato oyo bali na libengo ya ye atie bango kuna ndenge moko pe ya ye nango esi nalobela bino medfwa nalobaka na bino na Congo toalaka na armée nationale te bagénéraux wana baka bagénéraux ya mboka te ya mapinga te bali te po badefendre tandi national bango baka bagénéraux nyonso baka na kata Congo yeba yango bali basali ya Monsieur Kabila babundaka po na intérêt ya Monsieur Kabila mais ya pas joué siko nga monike bokonza Kabila ekomi na suka tango akocha ba général wana nga bengaka ba multimillionnaire motolo kwa John Numbi akoye kolinga kufela Kabila te babio ya komi nango bokonza Kabila pese ya akoye kolinga kenda tika yango akotika yango na maboko nani akolinga ka yango te tango totali bato bali na ba dossier sale lokwa dossier ya CBA lokwa dossier ya mutukingani bato wana ba mérité te ke fa basonga na ebonga wana mais lokwa Kabila linga osama makambo na nko ayokaka moto te pona ko intimider population babio te azo milengela pona guerre Kabila ali na armée te na kopesa conseil moko na bise bato to ache zwa tango fort zwa Olenga zwa John Numbi lokwa bakoma ba multimillionnaire moto moko ta kobundaka pona intérêt ya Monsieur Kabila soke India wa kemandoke bandiawa yeba ke bato wana jamais mais révélation na koyebisa ba Congolais naoki moto moko aleki na teva lobi ke Rwanda milengeli po atake bokonza Kabila o na koyebisa bino na nyonso tokoki kosala Congolais fo fungola misu likolo ya misu yeba yango uta Mobutu akenda kondo Mobutu lelo moto nga bengaka Ali Malega peuple congolais na kombo ya Mzee Laurent Désiré wa memela biso bokipa na mboko bokonzi ya Kabila kino lelo bazali na relation ya malamu na Rwanda tongo midi pokwa bato ya nome batango fort bolenga bato Numbi mosalo ya bango bakendaka epa ya moto aza ministre ya défense kuna na Rwanda na kombo ya James Kabarebe tongo midi pokwa bazokendaka kuna bolota te makambo bozo lobaka wana ata Macron asangani mpona koloba dossier Congo na Rwanda na Paul Kagame bocha te na mitu na binoke makambo Kagame azokendaka kosala kuna mpona ya mabolamu ya Congo aza sincere akoswa na bango aya wapesi moto na yo ya bokonzo ya fandisa wa ya Kinshasa apesi sango
alobi keba bato wana bazomilengela nga nakoki kotrahir yo te mpo baintero ya ngai moto aprotesaka yango na kati ya Congo kombo na ye Mese Kabila. Donc tokoyebisa bakongolais soki tokoluka bolamu ya Congo biso moko nanu ifo toala mobilize, biso moko ifo tozala déterminé et non koluka bolamu ya Congo ou bien départ à Mese Kabila na nzela ya Paul Kagame, parce que Kabila Kagame égale à moto moko mama Tatiana o nakoki koloba yango wana. Kasi bakoloba te exemple kwa ndeti ya général Numbi penza, est-ce que ezali récompense te oyo chef de l'état apesi mama na yebi so yali récompense te yeba yango tso Numbi ali nani tongo midi pokwa bato wana omonaka bakutanaka na moto babengi James Kabarebe oki yango ozwi moto lokwa atango fort oyo akoma Sénégal grâce ya moto nga bengaka ennemi ya démocratie na komba Zaria Surubewa po bakongolais bamonaka ete na moma maponami ya bima kaka concertation dialogue okomona Zaria Surubewa seku soki komi makamba in alimwe nani ali na sima bato wana bato bauti na branche armée ya RCD okomona bango na ba général olenga bato wana nyonso oyo batretaka na bokonzo oyo basangana po basa Congo mabe lokwa Paul Kagame yeba yango bato bapesi bango mission yango wana yalike bokonza Kabila nge intimider ba congolais ayebisa biso ke momo tokomi mena koyebisa bango bakokoka te armée moko te et l'équipe population na makasi lelo tokoma 120 millions de congolais. Est-ce que liboso armée ya Kabila okomwa te bato bakei kuna na kitona po bazwa formation mingi bazokufa kanzala bokonza Kabila ezopesaka bango bilia te moto atiki baboto ya alobe akei pa kende kobundela mboka mais ba généraux ya Kabila bazo détournaka même ba ration ya bato wana. Donc nasi lelo yo tango biso tokokoma na date le 24 décembre o tozobenga ngo ezali jour ya exode yali jour ya libération ya Congo, jour oyo Congolais akobima na bowumbo oyo bokipo bafandeli mboka na ba multimillionnaire ba Sénégal babongeli awa ndenge ni toko récupérer ata lisasi moko te kobeta makapo soda moko te akolinga aboma peuple ya ye tant que si ba comprendre que toi kana ba généraux ya armée te mais toi ali na ba généraux oyo ba defendaka bokonza Kabila na mabumo ya bango mama okoliki ate mwana mboka Serge Kindomba maponomi ekozala na yebisaki yo deja maponami nazolota yango te na Congo. Kabila oyo elengeli Kabila lengeli maponami te mais Mese Kabila lengeli nde kao na Congo ensemble na nani na Mese Nanga Kabila alobi ayoka nyonso na matoyo ya ye mais soko lobele makambo etali maponami yali lokolo fingi ye moko ayebisaka biso na sortie médiatique na mois de janvier alobi na ndimi nyonso mais tango batuni question concernant maponami Mese Kabila yebisi ba Congolais alobi te maponami za motu ya mingi koleka développement ya Congo biso tolobaki yango génération sacrifiée tolobi lokwa Mese Kabila ali président de la République jamais tokoki kobeta lisolo ya développement ya Congo ensemble avec Mese Kabila. Développement ya Congo ezali sans Kabila tozoliki ateke maponami kozala parce que toyebi ke Kabila na zendo ya ye alengelaki maponami te na 2018 azolinga kota na biso na 2019 na ndenge akanza na ndenge force yango moni imposer nini nzela ya machine à voler alobi ke nyonso bokosala nanga benda bango nsinga molai ti bakolemba tango biso totiki ba dépôt ba candidature bayebi ke opposition akoboya machine à voler tokokotaka yango te mapona mitoke na machine à voler lokwa tokoyoka na te po epesa ye nini nzelo ya kokota na biso na 2019 et puis yeba yango toali na sérieux problème ya financement pona kokende maponami eloko ezolakisa biso ke maponami kokosala te na 2018 yangana mais tokoyebisa peuple congolais soki maponami salami te moto ali à la base ya koboya maponami ali opposition te et ali eloko ezaki élaboré na stratégie na agenda ya Mese Kabila diabolique o bango bakanaki basala yango wana balingaki bakotisa ye na 2019 mais nzela nini bazoluka ndeni bakose justifier auprès de la communauté internationale. Mais biso toyebisi peuple congolais soki le 23 décembre datoyo moto atondi lolendo moto azali na arrogance so azomo ndiye ke Congo eza na ye Congo ndiye banda na ye abosani ke moto amemaka na maponami na nzela wana na kombo ya mwalumalu akalisusu te nanga soki asesi élection le 23 te ndenge bango bazobaka na bokonza Kabila le 24 tobengi yango yali jour tozobenga ngo yali ba Congolais bakobima na exodo yo bokipa ba imposa biso
et puis ya bobangi opposition ya lini mama Tatiana na nyonso ezali koleka yeba yango na 2015 bato baeskokaka bakongole misolo ya koso tofutaka na nsampo na badepute provincial eyaka nanga na malumalu ndenge moko mpe tozomona na 2018 ensemble nanga na l'état contre le peuple congolais bakoki koskoke biso misolo bokonza Kabila eyelaki biso mpo moto ala candidat fo kofuta vote bariche caution moko na député provincial 1 million de francs congolais pose à la candidat député national 1,5 million francs congolais. Donc na nyonso wana babiloko ezobangisa biso yango wana meto yebike na senda Kabila lengeli maponamite Kabila lengeli KO na 2018 na makila ba Kongolo ya zoluka yango wana. Merci beaucoup mwana mboka Serge Kindomba kasi penza to la dossier poto na mesa tomoni penza aussi osimbi ba dossier to la makambo etali Senapi elongo na Gaston nini ezali penza koleka na au juste. Mama o na koyebisa ba Congolais o bayebi Senapi eyali imprimerie nationale. Eyaka na tango Mobutu bando bengango ba magasins généraux. Et banda ko fournir ba document na ba biloko ba biro nyonso to ya l'état ba meuble ko bongisa biloko nyonso o batata ya biso batata bandeko musu basaka kuna na tango akala. Mais lelo yo bokonzo ya bokipa tango bazwi bokonza wa pouvoir bazwi mission o nyonso to ko kozala pona bolamu ya ba Congolais kombo nango nini foko boma yango na nzela ya nani Kabila ye ayebisi Gaston Museme na lobi na lingi bolamu ya enseignant te na lingi enseignant congolais à l'enseignant le plus malheureux du monde moyen moko te ali tango bato bazwi bokonzi mama nakola kiso mokando babengi protocole d'accord oyo ba se mettre d'accord moto escroquer ba congolais misolo abokanga lonzo 300 millions de dollars na kombo ya matata asinyaka yango na moto babengi kombo ya Marquer Mwangu bapesi Senapi pouvoir balobi ke bango bakomi na droit ya kosala nini o nyonso tu babengi bulletin olie ya kopesa yango na maboko ya ba privé Marquer Mwangu acha mokolo to ya ye andimi yango alobi te na kosala protocole d'accord wana pona ni lokwa Senapi ale lokwa l'État lokwa Senapi e ale imprimerie nationale ya Congo tokopesa bango basa ba bulletin tango bokonzoyo na ndengo bango bamesana leto ba Congolais babengi le loup entre ne se mange jamais babike Marquer Mwangu yopo lie mingi obongi mingi bimana nu Gaston Museme na pe komi tu na ye yebe faya sa nini abonga lokwa yondongo bongi yeba koma na santé financière Gaston Museme na zwe bonga wana ndimi kofanda afandi tango ya kuti protocole d'accord Gaston ndimi yango alobi te na kusala yango lokwa Marquer esa chaka mokoloto yena moto wana matata ponyo na ko continuer na nzela wana tango afandi atali ke Senapi wana ba Congolais bakende ko bonga abitete nga Micho Kabila pesa ngai yali ba Congolais ba bonga te Micho Kabila pesa ki ngai yali Micho yemboko Kabila saka koluka mabe ya ba Congolais alobi na ndimi atali ba avantage alobi soki to lobi to pesa Senapi ezali imprimerie nationale ya Congo bazwa ben primaka ba bilete pona ba Congolais nyonso tu nga na kolia te azwi marso ya ye akei kopesa ngo pa banani pa ba libanais na ba privé alobi bino nde boali na droit ya kosaka bilete na kopesa ngo na ba Congolais te po Micho Kabila pesinga yango wana esuki wana te ba fonctionnaire Senapi bakei komona e balobi tata boni yo kutaki protocole d'accord bato nyonso ba même bachi bala bato bagine bandimaki yango alobi te c'est pas grave awa ozomona les plus faibles moto babengaka Bruno Chibalonga alobaka aliri salinette fumé pauvre en politique azui mokoloto asinya wana mokanda wa lobina akomeli Marquer akomeli Gaston alobina ete zongisela Senapi marché ya babilete asala bilete bima na makambo wana tika kopesa balibane marché wana Senapi Gaston Museme na lobinga depandaka na Chibala te nga depandaka na Kabila emoko moto apesi nga mission alobi na ngai na pimela Senapi marché wana kombo na Kabila moko Kabila koloba na ngai ke zongisa marché wana na maboko ya Senapi nde na tosi tant que Kabila se prononcer te na kozongisa ka yango te ozoka ndenge mboka ekufi mais na koyebisa bato histoire Gaston Museme na ali nani ali moko ya bato parcours politique na WhatsApp alaka secrétaire particulier ya moto babengaka ku ya Sadari
bali na influence ni lokwa Sadar azwaka misolo ya ye mbongo bango bapesa marché na balibanais Sadar pa bénéficiaka moto bénéficiaka lisu nani na kati kuna Nemi Mulando ali directeur ya cabinet chef de l'état yango wano Monique Senapi batata na ba fonctionnaire boko kufa kaka babola pona ni tant que Nemi ali tant que Sadar ali bali na influence tout autour ya bokonzo ba congolais ba bengi l'état et ali baba les 40 volets ba ebi que jamais ba fonctionnaire wana Senapi ba kopesa kabino ba bulletin mais tala ba qualité ba bulletin bazo salela kabana qualité ya mabe ba libanais bazo saka mama okomo bulletin mobimbezanga ba colonne mosusu okomo nesika bachaka colonne ya Total Général awa na kata ba bulletin deuxième secondaire réalité soko ke une école ba bengi lycée madame la Seveni kino lelo no bazo ba bulletin te ba bulletin ngo ya ko bendambo ndambo akosa bulletin apesi bino tango ekoya na bekole batekeli bino et puis babengi bino su babite babilete fesonga na ministère asalere tango achenda tindaki babilete babetaki kasha ministère te tango bokozongisa babilete po na kashe yeba yango moyena nini quelque chose na koyebisa ba congolais nyonso bofungola miso et puis tokosenga na ye Monsieur Kabila a s'impliquer na kati ya dosso azongisela Senapi mission ya Kabila toyebi déjà que fa a accomplir mission ya ye alukaki koboma Congo alukaki kosa nyonso ya mabe système bango baki nango même ya kobo médication mais otosenge aza quand même na bon sens batato baboti biso bakoko babotaki biso yeba yango ke basali na Senapi wana oyo aka magasin généraux à l'époque à Mobutu mais lelo yo bato ya kuna bakomo be losambo na losambo po bayebi ke bali na siko bakokende na Gaston te po na sima Gaston Musemena yoka mikolo uti koleka Gaston Musemena ebisi bango alobi ye moko na makambo wana apesaka balibano au moins 20%. Présidence azwaka 40%, ye moko Gaston azwaka 40% ya kobonga. Donc jamais marché wana Senapi bokoyi kolota ke Gaston Musemena akozongisaka yango. Lokwa ye alobi ya dépendaka na premier ministre te. Ye asaka o Kabila yebise yango nda kosala. Kino lelo Kabila na apese mitindo te akoyebisa ke zongisela Senapi marché ko imprimer ba bulletin. Yango moni loko après ça Congo ekufa. Basomba bandeko na biso misuso ba mibengaka ba soi-disant journaliste engagé. Makambo na leki nango bango balekaka po ba défendre moto ba bengi na komba nani Gaston Musemena. O bokonza Kabila pese mission ya koboma Senapi ya koluka kotika koyebisa yo na bakisa mwa mungwa mwa moke na makambo ezoleka kuna o Gaston Musemena azosa e alina moto moko na komba gi mafuta waka na mutuelle de santé ya enseignant financement moko utaki kobima ya Banque mondiale lokwa Gaston Musemena lingi ke gi mafuta ala na libengo ya lingi bato abosolo te lokwa gi mafuta akomi kokosela ke makambo ko montaka makambo contre ye alingi ke financement wana ye Gaston sa nini alia yango na parent ya ye na kombo ya Sadari na Nemi Mulanda ndenge bamesani kozwa misolo na maso bamemeli balibane ya babilete balingi pe bazwa misolo wana yango zomona komi komontaka campagne contre ndeko wana gi mafuta pona koluka kosali ye entre da gi mafuta ali na nzela bosolo Gaston Musemena nde le mal ya enseignant oyo miso Kabila PC ya koluka ko détruire tous les enseignants congolais koboma même makambo ekozala na intérêt ya ba fonctionnaires congolais il faut koluka ko détruire yango. Mwana mboka Serge Kindomba to conclure émission na biso l'invité à mokolo ya lelo to komi wapi na dossier Jekoko. Mama esi na loba yango ya kapasi na mawata musuba to musuba ko kofinga nga ba balandinga nga lobaka ngo metfa makambo ekomela Jekoko et ali conséquence ya ba soi o ya saki na le passé faut assumer yango. Congolais ali naïf te. Ya te soki moto na lobi yango moto ali na passe tozo compatir na ye. Mais na o ekomela ye et ali makambo po yeba yango tango ya aka na bokonza Kabila bango na ba Francis Kalombo. Baka ne loko to bengi trafic d'influence. Banyokola balibote belé balela na bakombo ya bato wana. Donc lelo yo o ekomeli sika paso ya ali nazo partager même mawa. Mali moto il faut assumer yango. Ya loko abiso opposition lelo yo soki dozui bokonzi. Doko sambela kanzambe bokonza Kabila ya la bomoi azala envie po amona ndenge ni toko maîtriser ese wana makambo ya saka na ba M23 ndenge toko mettre fin na yango. Donc yego ya biso yango da soki to échouer soko opposition Félix Tshisekedi azui bokonzi a échouer peuple congolais ko s'attaquer na biso
lokwa bango tango bandimaka bokonzi ya Kabila po yeba yango Sekoko abima député na 2006 na compte à PPRD 2011 na compte à PPRD nyonso kino lelo même nengaka na Assemblée nationale na compte à PPRD o achande kone ya mobile. Donc nano élection esalamité ya 2018 nde lingaka ezala vote yaki ke population lingaka yeba est-ce que tokoki ko voter Sekoko to donge to voter Sekoko te. Donc on a koki koloba na mokuse ya linzelo ya ponaka il faut assumer makambo nyonso to komeli lelo. Moi, Mboka Serge Kindomba, merci beaucoup Penza d'avoir répondu à l'invitation à Bisso. Sikatoko Minasuka, un mot de la fin par rapport à l'émission à Bisso l'invité. Tant Mosusu, aux Aïna Likamomo, Boisengela qui na ote Oloba, na Baignon, Sobazali Kolandayo. Oyo na kweko ebisa bango yali kaka tobengi unité opposition na bandeko na biso mine Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Vital Kamerhe na lingomba ya MLC basangana baluka nanyo tokoki kocha moto face ya bokonzo tobengi l'état contre le peuple congolais. Tolobi yango po moto azala candidat président au nom opposition critère ya liboso ya ligue moto wana faut pas ala bénéficier ya fraude fiscale. Moto wana faut pas ala moto azalaka criminel économique. Moto wana faut pas ala moto kombo na ye tangami na ba rapport nyonso ya détournement ya misolo ya ba congolais. Moto wana faut pas ala moto azali na makile ya ba congolais na maboko ou bien pasi ya ba fonctionnaire na pasi ya bato ya mapinga yali na moto na ye na maboko ya ye. Bato ba contribuaki na leto to bengi bango l'état contre le peuple. Leto ba congolais ba bengi l'état vampire ndenge ba meli makila ya Rossi Chimanga. Ndenge ba meli makila ya Thérèse Kapangala. Bauti lisu komela makila ya bandeko na biso moko bauti kokufa ya changer awa na ngiringiri. Babeti moto masasi na 14h. Liboso ya commissariat ya la police. Tango toyebisaka bino ke l'état congolais alakisa biso gazali incapable azali wana te mpo na kosekirize biso oyo ya lukaka ezobe kufa ya bakongolais na pasho ya biso ndenge moko bayebi ke bokonza Kabila esi banyokoli biso na nzela nyonso. Kimia na Congo mama kombo nango Kabila, mobulu na Congo kombo nango Kabila. Problème o bakongolais bali nango na solution na yango eyali obe départ ya Mese Kabila na système Kabila oyo tobengi l'état parenaka tous les mafias na Congo lokwa bandeko Moïse Katumbi balaka parrainé na bokonza Kabila pona ba mafia bazali na Congo. Il faut koluka ko mettre fin na bato wana nyonso tu po Kongola koma na bato wana ye alia malamu azwa lifuta malamu tanke bato wana bakozaka na bokonzi yeba yango Kongola ko bongaka te. Et puis na pesi mbote na bato nyonso sans oublier ndeko moko oyo diaspora ezobenga ye gardien du temple ya diaspora na kombo ya André Ngoma na pesi mbote esiko yazali. Merci beaucoup mon Mboka Serge Kindomba na maloba na penza nde totie litono ya émission na biso l'invité ya mokolo ya lelo esengo mingi penza ezalaki epa na biso koyeba ke bozali ebele tika topesa penza bambote na number 1 ya Congo Millennium Papa Riki Dibendi babi motema ya Maman Jolie Dibendi Languli la pomme verte posa maman ya solo yango to bengi yonguli. Et merci aussi à champion à ma bouche éternelle champion babi libanga du siècle Ipon sec et indiscutable. Merci à John Chimbalanga Mutu à Falanga Baobi Penza le number 1 ya Elonga Food moto ko pesa mosala na ba congolais os au sango les patrons. Il n'y a pas deux. De Gaulle Mavinga le roi motema ya la reine Agnès on a tête la qui Mafumbe Gigi Kabuya Baobi cité des Oliviers de Makambo. Et bon retour au pays à Rey Zangato et aussi Nyonso Bomese Nicolas Ndabiso. Merci à Jocelyne Kabika. Merci à naba français Nyonso Bino Bayo Penza Bokomela ki komela ki ngai. Merci aussi à tout le monde. Nabi que vous êtes tellement bébé no baye yanga baobolinganga. Merci à toi Jires Mwanda babi triple brassard quoi. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis encore une fois. Topé si Penza Mbote et belé hein na gardien du temple ya diaspora. Serge Kindomba lobby André Ngonga babi yonde makambu quoi. Merci aussi pour l'assistance babi grand frère confrère Ousmane. Merci beaucoup à vous et merci à tout le monde. Boza tellement ebele bino bayo bolinganga. Allez mon cœur te salue. Gelor Congo loba lobi on tete la ke mafumbe moi mobile ya propre ma solo zoloba. Merci à tout le monde boza ebele Cécile Osango motema ya Serge Katembo et Belango boza Fifi Songo Karine Songo aussi hein et tout le monde.
bino bayo bolingaka biso bo continuer vraiment ya s'abonner na Congo Millennium to na besoin na bino soki nzambe azongi te retrouvez-nous prochainement na numéro mususu bobi Paulin Polesha Tatiana donc Chombo quoi bobo to bondeko eko ba ko régner o mabota mabino Eric Lusando le noble bobi ya